soto bando otambola parce que mpona mibeko ya mboka tozomona ndenge constitution ya biso ezotambola bien te nde tobando kotambola kantake tozosoutenir chef de l'état ke eloko makaniso ya bibisi eza makanisi moko ya bien nde ekoki kosala no mboka ekoki kodevelope un jour na kolobela biso tokomi kozonga nde bakimasi oyo nde bazwi biso oyo nyonso eza bamachete na kobare antake naza mwana mobali yango na se sauve nde ezide na misato mpona komona bana mboka bazosala marche ya soutien mpona changement ya constitution tozomona bacombattant soi-disant ya Martin Fayulu bazobima na bamachete. Je ne comprends pas un combattant ou il y a parti politique azobima na machete pour combattre changement de la constitution. En tout cas, tous regretté. Pour nous communauté, na kati ya constitution, ils ont dit ma papa ya baso parti ya mabela na biso et comme ya ba étranger. Mais na biso to telemini likambwana pas changer constitution. Mais tous on a soi-disant ceux qui ba congolais, ceux qui ba sénégalais, je ne sais pas, va s'opposer contre biso. totambola mpona mboka na biso changement bango babimi na bamachete bango baza bamachete talaka bango ndenge bazosa batapage ya machete biso idps tozana no violence kobunda te tokoka pene tere ya motu nyonso baluki eloko te tosime base batelemi bazosoutenir chef de l'état mpona maetali aenda kuna tulomuzangi eteki mboka na biso na barwandais constitution oyo ezali kokumbela biso bapaya baluka badirige mboka na biso. Le président de la république alobi ngai moko te napesi mission na peuple congolais soki bakosoutenir to balingi konse changement eza peuple ne badeside oyo eza peuple congolais balobi oui chef de l'état lokola la constitution ezali koreconnaître mpe peuple badeside biso peuple todeside changement de la constitution donc olinga désormais oyo akobanda kozala président ya Congo esengeli azala congolais de père et de mère kobanda na ye na molongani na ye bazala bacongolais de père et de mère na armée bacongolais de père et de mère na assemblée nationale na sénat bacongolais de père et de mère na bainstitution nyonso ya l'état bacongolais de père et de mère mon minoritaire na constitution ekozala lisusu te souveraineté kozonga epai ya bana mboka assemblée nationale tokosenga baréduire yango ekoma na 300 députés nationaux tolongwa na 26 provinces tokoma na 11 provinces lolenge Congo ezalaka kala. Alors biso peuple congolais tolobi changement de la constitution il y a 2006 il y a Kabila un groupe biso bana mboka tokovanda mpo tosala eloko ya malamu oyo kosala ete Kongo ekende liboso tozokende ekara mabe ekokende te eza likambo ya révision te tolobi nde changement ya constitution levoka tokochange ezakona mpo toza constitution Wani cheju balinga tozaka ba u. Toboyi pa question tu wo. Oh, changer ton
changer boro. Yo, keba. Changer boro. Chilombo. Il m'a touché. Chilombo Zambi. Chilombo Zambi à Chaploba. Au moins Chilombo. Mettre en garde na bato nyonso oyo bazoloba ete tosala changement ya constitution tosala révision non tozosala changement ya constitution awa ndenge eza boye epuis lisusu nazometre lisusu en garde biso toza bakolo nzela Mboka comme olingi batela pema tozolo nako marché donc toza wana tozo marché tina suka tozo transpirer pona kolakisa bolingo oyo changement ya constitution ya mboka yango tobengana mabunda tobengana ntambo ya mwamba lelo tozo yo nani ozongo ba changer mon tata na yo nani na mboka oyo mama na yo nani outi wapi na mboka oyo ozongo ya ba changer condition te yo nani oyo ya ba changer condition yo nani na mboka oyo yo nani ibotole mayo okita biso yeyo kola na balabala tobengana mabunda tobengana ntambo ya mwamba kolongola kabila na bike ya pamba mobutu atima tokochange constitution biso ye bakolo balabala bakolo nzela tokoti na nzela botene chef de l'état mobali nani aya kokota nzela biso moko toza na nzela toleki na opposition tala nsima bakolo nzela toye awa tozolongola boro oyo barwanda kamere topesi ye musala wana mwana musala na biso atravaye abokola bana na mwasi na biso ya zwa na bana ya mpia nazali kokolisa na ndako me mpo na constitution tozochange ayebisa bandeko ne babubunde bayebisa barwande babongisa batonga na bango bakobima kongo bakolo mboka biso yeyo conscience ezongi tozozwa makambo na biso na maboko yebisa bango oyo eza systeme levere de mer aye awuti burundi toyambi ye topesi ye place tokabeli na mwasi akomoluka sakana boro tokochange yango population na base
parce que toza ba gardien ya palais de la justice, palais du peuple, stade de martyrs triomphal. Ndenge totelemi awa toza biso moko te, toza ebele. Ndenge toza ba sentinelle ya palais du peuple toye mpona koavertir que avertissement puis jugement. Maintenant toza senga topesa nano président Abdoul parole. Base viva! Viva! Base viva! Viva! Oh les peuple congolais, bon côté! Est-ce que Papa Bazalia? Le président de la République a lobby, les Congolais ne vont pas décider d'un changement de l'accord? Constitution. Est-ce que le peuple peut décider? De décider de changer quoi? Constitution. Le peuple peut la révision constitutionnelle. Biso peuple tozali kolobe la changement total de l'accord constitution. Na mboka na biso bapesa biso constitution ya babelgérant ya bapaya oyo epesa autorisation na barwandais basala baparti politique na Congo oyo epesa autorisation na barwandais bapostula na Congo voire même na présidence de la République. Na constitution tokotea sika ya bana mboka ekozala uniquement ya bakongolais de PRD oyo akozala président de la République na molongani na ye elongo bani bazala de PRD tokolongola article 217 oyo eteki souveraineté ya mboka na biso tokolongola article 215 oyo ezali koprotege batraité na baaffaire Kabila asala na ba M23 tokolongola 51 tokolongola 4 oyo elingi balkanisation ya mboka na biso topesa pouvoir total na chef de l'État mokonzi ya mboka adéclenché guerre na mboka oyo bali kobundisa biso ezala lisusu te avanisa des chambres ezala kaka ye moko adécide adéclenché guerre. Plus jamais mokonzi ya mboka adépendaka na parlement soki parlement eyali kotambola mabe mokonzi na pouvoir ya kodisude yango nde na constitution ya sika assemblée provinciale te baliaka mbongo basala keloko bakonsa communaux chemin basala keloko na constitution oyo tokolongola 500 députés nationaux tokomisa na 300 députés nationaux na constitution oyo tokosala ete peuple congolais azala au centre de tout peuple congolais azala au centre de tout na constitution oyo tokolongwa na 26 provinces tozongela 11 corps nalobi boye na constitution ya sika tokolongwa na 26 provinces tozongela 11 corps odotela bino moko maboko bobeta maboko ezali message bo comprendre opposition bazali kotelemela changement de la constitution po bazali soutenu par le roi. Vous comprenez yango biso peuple congolais tolobi tokochanger quoi. Merci beaucoup. UDPS viva! Ngai na koyoka soni te mpona kosite kombo ya UDPS parce que toza bagardien awa na triomphal gardien ya palais du peuple. Tokosenga tous les ministres et tous les mandataires et tous les députés de l'UDPS omoni base oyo totelemi population totelemi. C'est le moment que tous les ministres vont soutenir biso. Ceux qui réellement basent sur l'UDPS, c'est le moment que tout le monde a bango, na baction, na ba acte. Donc pour hypocrisie, par exemple quand batia liboso basenga ba poste, bakoti kotoyo, bakomi kaka mina sema tu vois chez moi. Pas question. Cette fois-ci, on a besoin de tout le monde en paix, volonté na bango, appuyer chef de l'État, na guerre oyo. Parce que tout le monde est Rwanda télémi, bah soi-disant politiciens,
parce qu'il y a des politiciens, des opposants, des oppositions. Bazaba moi des prochains. Bateau bazo vivre dans la miette et occidentaux. Mais cette fois-ci, n'est pas télé Tolingi va changer la constitution. Et maintenant, l'article 4, 51 et Talibiso. Ballon, on a une ouverture. Tozo bandana notre président de l'Assemblée nationale. Kamere, il doit pas de situer. Tolingi, toi, on va voir Kamere dans l'Assemblée nationale. Et les deux. Bahati. Parce que Jean-Pierre même à la face naïe. Alors il est pour la révision et changement de la constitution. Sam Malokonde à la face naïe. Aza pour changement de la révision de la constitution. Et donc on a exhibition Bapaya Mibale. Bapaya Mibale. Kamele Wakadingirini Kamelero. Il est PS viva. Le Parlement debout. Le Parlement debout. Le Parlement debout. Patitua. 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 Le Lingui doit changer la constitution. Le Lingui doit changer la constitution. Biso population parce que dans un peuple congolais bapaya bakomi ba opérateur économique na moko na biso bapaya bakomi na ba banque na moko na biso bango ba créer kaka ba société ya winner biso totika na distraction maintenant babaya na ba asi na biso ba musicien mais cette fois-ci on veut changer constitution de l'homme couverture. Et là, mon chouchou, Olingaki doit éclaircir opinion. Oyo bâtiment Oyo, depuis 2002, il est long. Ba Oyo va dans la fonction. Ba Oyo va dans la grade. Bazara Bapaya. Olingi Bissonio Soto dans la nation président Félix. Tozala na sima ya mboka na biso tozala na sima ya oyo nyonso akolanda chef de l'État pour changer la constitution. Mais je mets en garde notre frère. Comment un ministre au sein du gouvernement justice État général de la justice général de la justice. Maintenant, les magistrats vont découvrir que notre père a falsifié faux documents. Il faut battre en bango. Je demande au président Félix. Il faut ici le Parlement debout. Le Parlement debout. Le Parlement debout. Le Parlement debout. Au sein du chef de l'État, Atika Bango Bakanga Bango, comment un soi-disant ministre au sein du gouvernement, on n'y a qu'un de meeting, il y a opposition. Contre qui? Le gouvernement actuel? Il y a qui s'habille ce que aux familles à Kabila, mais nous tiki ce qui est belé dans mon tour, au contact de papa n'a pas Kabila. Mais cette fois-ci, du pays de passe, nous avons un ciment moutou. Mouton dit ce que bien, c'est le président Félix Antoine Tissé. Nayebi wakadingidingi kameleo. Nayebi ba titalaka ba. Nayebi oyo toyebi etani ça va. Oyo toyebi. Maintenant tozo marche na biso. Tozo songa place tuutaki. Na base na biso bo provoquer mutute totambola pona mokila batala ke population bazana sima ya Félix Antoine Tissé. OK, tokeli.
baza na esprit ya bitumba mais bango babosani babe base trompe époque ndenge toza biso toza idps c'est dans nzela soki totambola mpona mboka na biso changement bango babimi na bamachete bango wana baza bamachete talaka bango ndenge bazosa batapage ya machete biso idps toza no violence tolinga kobunda te tolwaka pene tere ya motu nyonso mais kuluna tobatela pouvoir na biso tozowuta palais du peuple eza na biso conseil biso bazokende na mokulu te tobundisa motu te tokisa eloko ya motu te ya fayulu matadili soki marte bandeko na ye bana babimi na nzela na mabanga babimi na masheti babandi kobundisa biso bazokisi na bamosusu awa eske ezalaka kotushe eloko ya motu te mpona bango balobaki ke ndenge tosali marche na biso olekana tofali te mpona komona bana mboka bazosala marche ya soutien mpona changement ya constitution tozomona bacombattant soi-disant ya Martin Fayulu bazobima na bamachete. Je ne comprends pas un combattant ou un parti politique azobima na machete pour combattre changement de la constitution. En tout cas, tous regretté. Pour nous communauté, na kati ya constitution, ils ont dit ma papa ya baso parti ya mabela na biso et comme ya ba étranger. Mais na biso to telemeli likambwana pas changer constitution. Mais tous on a ba soi-disant ceux qui ba congolais, ceux qui ba sénégalais, je ne sais pas, va s'opposer contre biso. namoni otoki makasi beni nango ekomeli bino bon biso touti marche ya kosoutenir changement ya constitution ya chef de l'état mais tomoni na base ya lamuka SD tomoni bapeti moko babimana na machete si machete komata na biso kuta récupérer moko eza déjà toza na ngwa tozoleka totumoli mutu te na miniti oyo tooloba batumbi moto akombata moko toyebi te kosila te tosali bango bongo mpo bebakeno idps asila te azalaka bazongaka nsima batiaka mosapi na idps te oyo eza idps eza parti moko te keno mwa baparti po idps ne moto aforma bango asala lamuka me bayebake oyo baza bapere na bango bawuti ti na siège na bango mpona kolakisa bango keno oyo idps oza comprendre po tomoni bamoto tomoni mituka bopanzi moto topanzi totumbi eza nde vision ya idps c'est la idps eza nde idps idps aza bongo eza musa eza baaction na ye tozosala marche na biso mpona kosoutenir mokonzi ya mboka mais bango baye na machete na bambeli mpona kocuba biso message oyo ekomela mokonzi ya mboka biso tosali marche na biso tobaluki palais du peuple tozozonga bato ya Fayulu baye na machete mpona kotrake biso moto na biso ya kombata na biso emonani te message oyo ekomela mokonzi ya mboka merci biso toke marche na biso na ndenge moko na bien na ale tokobiti palais du peuple de déclarer topesi nyonso na retour na biso banyangalaka to ya eside bavandisika wana bami bamachete bakuluna babiso ya machete bamabanga bazokisi bakombata mosusu peuple congolais aza na kati ya nzela bazokisi bango babundi bango baleka c'est pour comprendre te baza baopposition ndenge nini soki baza baopposa ya malamu balingi bangima mpe tochange constitution mpona mboka etambola malamu mais baza baopposition ndenge nini batingi bacivique babimi na bamachete bamabanga po bandukundisa peuple congolais bandukoleka na kati ya nzela c'est pourquoi tosepena ata na eloko moko te oyo esalamaki seke nyonso inconvénient oyo ye ekozala mutu na bango parce que batei bana na bango te c'est pourquoi oyo eza idps bakolu nzela bakolu baaction lokolo babandi bayebake charge wana ekolunga place wana avant to fêter le 25 décembre to fêter janvier charge wana ekolunga place wana bakolunga na siku mosusu bakocyango toti kolobela nde mboka tokosala marche na biso ya changement de constitution
ndenge mokonzi ya mboka alobaki ndenge mboka ezokendela eza bien te. Il faut oyo ezotambwisa mboka eza constitution balandeli na kati ya constitution eloko ya malongo eza te eza nde mpenza kobomba nde bamindele baya kozwa biloko na biso biso antake bapeuple toza na intérêt moko te na kati ya constitution tobandi otambola antake peuple congolais po tosoutenir mokonzi ya mboka na kochange constitution po baloka na biso toyibi eloko ya mutu te topansi eloko ya mutu te na komata boye tolekeli na siège ya Fayulu bato ya Fayulu bamenase biso baminise biso na bamachete po nyonso omoni eza bapota machete bamile biso président na biso tellement ke azalaki liboso tobandi koprotege nyonso eza bamachete nde balingi bazokisa ye nde ezi biso bamenase biso makasi na bamachete tozokomprendre te toluki bango makambo te bango nde baluki bango makambo na kososove nde tokutani na babisika à propos de bino siko réaction na bino ezani réaction na bino ezani bon biso tobanda otambola parce que mpona mibeko ya mboka tozomona ndenge constitution ya biso ezotambola bien te nde tobanda kotambola kantake tozosoutenir chef de l'état ke eloko makanisi ya bimisi eza makanisi moko ya bien nde ekoki kosala mboka ekoki kodevelope un jour na kolobela biso tokomi kozonga nde bakimasi oyo nde bazwi biso bazokisi oyo nyonso eza bamachete na kobare antake naza mwana mobali yango na se sauve nde ezwi nde na misala